Bandeko na ngai bana nzambe basali na nzambe nazoleka pona komeka ko expliquer bandeko na ngai oyo basimbi Bible mena monoko na bango bazali mingi kofinga ba musicien alors que biso tozali basali na nzambe tozo simba ba Bible monoko na biso pona encourager eza pona ko salir batute ba musicien o bozo mona wana soki to bondeli pona bango ils peuvent aussi devenir de vrais adorateurs de Dieu. Mais lelo yo nazo mona ba mosusu la plupart ya batu oyo baza ko finga ba musicien baza batu oyo bauta epai mona bango na muziki. Certains entre eux bakendaka même na monde à ténèbres. Tango baye balobi na batu ke nzambe asali bango grâce bakomi ba serviteur de Dieu. Mendeko soki yo nzambe asali yo grâce okomi musali na nzambe. Est-ce que bango bakosala bango grâce te? Pourquoi toko bondela pona bango te un jour bakomaneti biso? Menali ko fongola kama parenthèse moko pona bandeko mususu baebite. Eza pe na basali na nzambe musu ba prêchaka na ba église na bango ke kozala musicien eza péché et que eza nzela moko ya mabe. Bandeko kozala musicien eza péché te. Il faut yoyeba Bible po yeba makambo nini ozokoloba na bana nzambe. Kozala musicien eza péché soki yo okoluka kisi. Même na musique kaka te musala nyonso soki yo okoluka kisi ozana besoin argent facile wana nde ekomi péché. Mais ezana ba musicien pe mosusu ba sala la musique na bango sans que asimba kisi. Tango biso tozo kokola biso ba papa na bino miziki ebandaki ko participer na bédication na biso. Oyoki miziki o sentir que oui. Tango biso zokola toyebaki te ke ba musicien baki ba sataniste. Toye koyeba ngo mingi na époque na bino na ba musicien o bazo longwa pa na bino bango ndem to bazo yebisa biso ke ba musicien baza ba sataniste. Mendeko na ngai eza na batu mususu oyo alesi famille na ye na miziki. Eza na batu mususu grâce na miziki atindi pe bandeko na ye na poto. Eza na batu mususu grâce pe na miziki ememi ye awa na poto. Donc miziki eza musala. Eza musala na ye oyo bandeko kosala et produire ye na boye. Mutu ako okenda enfer te pona azaki musicien jamais. Mutu ako okende enfer te pona azali musicien. Mais moi je recevais des musiciens asambelaka abeta musique na ye mais asambelaka aipe nzambe. Eli ko lobati ke mutu so aza musicien nde aipe nzambe te. Omona aipe nzambe atosaka pe Biblia. Mais lelo oyo ba faire voir na batuke so moni mutaza musicien, cela veut dire que aza soit ndoki, soit sataniste, soit mutupoka simba. Bandeko na ina babino welo moko. Biso toza ba génération moko na ba olomide. Bon, wemba moko na papa wemba moko na biso. Mais tango biso toaki na Kinshasa tango toyoki
wemba nani olomide biso banzemo na ye toujours notamment to nga ba camarade ba biso abi di boyebi te ke mas to ina bandala ya côté ba Chibam babi boyebi te ke Mr moko boyina aza étudiant à Bordeaux à partir de ngona biso banzemo ayo mona wemba a étudier aza ya tanga kana ye bon biso yebi ke na wana olomide na obeta musique na ye tu yebi ke na wana na classe asimba na ye te peut-être là qui après tu vois comment on sous nani nani Kester Meneya alinga ki classe mingi je crois même que oncle na ina ki ka pona musique alinga une classe mingi mais tant moi pas wemba ameki musique ba yo ki voit na ba bité l'homme ton concert yo obeta wemba tant moi yembi akine mona classe tant moi yembi et puis c'est bien na lobité ka basimba ki cité mais wana ayembaka ayebile kutu gamba kisi te kifuna nuka kisi kona yemba boy peut-être après biso yebaki misala biso amina biso yo camarade na biso nani bipoli mais tant to kola biso yebaki était na makabakiste mais ça mtu ngani ka musique yemba bani biso to moto peto de gaima ba biloko wana mais peut-être na lobite ba simba kite peut-être ba ko simba pe après bande ko ngolo ba melo moko oyebi ba wemba wana ba olomide ba pauvre Kester na ba musicien mususu nde ba yemba wana ndeko nanga ngana yoko tokoka ngote ngana yoko yemba ndenge ba yemba wana ngana yo même to forcer ndeko tokoka te eza ba do ya Nzambe ndenge bomona bolomi de yemba wana pa wemba wana eza ba do ya Nzambe ngana yo tozaka un exemple moko kaka awa soki ya petua kana Priscilla ta makeli wana soki ifoge akende ko simba po ayemba ko neti pe bango mais simba te parce que do wana zana mote même ayenda kutama kama Nzambe azaka na kati ya mère des Osimbate. Pourquoi? Parce que do wana ko yemba azana ngote. Ndeko omoni olomide ndenga zawana na bandani musuna ngai ba bangote ngai bika olomide na ba wemba parce que wana ba génération na biso ba o muswa mike wana ngai ba bangote so ba fali so bana ndenge ba yemba ka wana même soko atiki miziki aye kote na biso voix na ye kozalaka Nzambe abotolaka don na ye te Nzambe soko apesi mutu don abotolaka yango te yo soko za kote na biso ti kote na biso okiko yemba kote ba olomide voix na yo wana kitoko e ozalaka yango wana comme preuve toza na leki mo nani Carlito bana yemba bien kote kuna tango ayepe na makaba Nzambe na don na ye aye nango asa ko yemba ezaka ndenge nande kuna ngai donc bato bino mona ba musicien on obebi ko yemba wana Nzambe apesa bango don ya ko yemba yango na esala ke ba yembaka même soka simba ki kisi mais ezaki na don ya voix wana oye ayembelaka mais yonanga tokoki no simba pe kisi obolo ba bango simba mais oyo kalingana to yemba boba bato ko ba na ba hote omona tozo boma nzoto ko yemba mais zo simba te parce que do wana toza mote nga do na ngo Nzambe apesa nga yango yo so na chelo boko pa mutu abiki so na prêcher mutu falo ba pastor oyebi ki na liki ba place belé mais na okali lo ba boete ba do Nzambe apesa nga eza yango wana yango pe na lingi yango trop to solo na nani politicien moko lobi nga mais pastor oyebi ki yema ko bebele so mboke boki to so kene nga bite nga okete nga na okete nazana musala mungu asala kana lingi yako trop Nzambe apesa nga mais soko na ke komikitisa parce que nga za likolo ya président de la république nga na za likolo ya président de la république kalate ya kolongwa na otika na pasteur oya ko ya kolongwa nga na otika na pasteur soko za na problème oya pa nga lukeli pona problème ni so mboke bongi nga na okete boke na bino ngai na lobaka parce que nazali
français d'origine congolaise. Na précise yango. Même si on le français d'origine congolaise, je suis fier de l'être. Mboka na ngai. Awa na yeko zo mukanda oyo boyi ba condition ba circonstances za nini. Mais ngai mboka na nga. Mais na okende kuna te pona sala kuna parce que nazana musala mwa kitoko nga salaka. Ya kitoko na linya motro. Alors bade kuna ngai soki yo zalaki na muziki. Peut-être Nzambe sali au grâce. Au reconnaître mon nene na ye. Au passer par la confession, la repentance sincère. Au commis bien. Mendeko zala na respect na ba musicien mususu oyo yo yebike bazo sala Nzambe te. Parce que ndenge yo po salaki oye kote oyo bayambi yo, c'est comme si bango pe soki bayepe kote oyo tokoyamba bango so baye ndinga bo solo. Mais bandeko na ngai botika kofinga bango s'il vous plaît. Botika kofinga bango. Zwa mutunet ba olomite. C'est un père de famille. Azana mwasi na bana. Tant mosusu atinda pe bandeko ba famille na ye awawa. Tant mosusu pe so bazu problème na famille a participaka ba kontaka na ye. Yo siko mutu wana obandi ko finga ye. To longola kuto olomide to longola ye. To chaka koma mutu mosusu. Bozui musicien moko boye ya mukolo à cause de ba 60 ans, ba 55 ans, 60 ans. Na famille na ye, on le considère comme étant un chef de famille. Na musala na ye, azo tinda batu na poto, azo le sa famille, azo foutre la batu ba minerval, azo somba ba uniforme pa batu ba ki classe. Yo mutu moka bonde ko nga poza na poto, so manke mutande na respect. Ndeko za madame te. Ya madame te. Total la neti kulutu akufa vient na biso ya kulutu na biso tabulei. Tozana bana ni mususu awa na poto. Bo suki kulutu na zalaki. Yo sikoyo obandi kofinga ye. Ah, otali âge na yo, otali ndengo zali, ozo finge po za musicien, po za sataniste, po pa ya kinaye ko zo biloko wana yo zalaki, ndeko nangeza mawa mingi. Nakolo bateke ba para na yo ba edikaki yo mabe, le musu bazana ko ba innocent. Ndeko esala nga pasi. Ataki musala na Nzambe. Komona mutu musu le musu azana kati ya masumo. Olebo bonde la pona ye ndeko oza ofinga ye. Ngaso na yeba ke olomida za sataniste c'est à cause ya mwana oza na Bruxelles ye mutu aloba ngole nyonso ke oza sataniste oza boye oza sataniste ngana lobaka sataniste soki na yoki yo moko lobi yango ke ngana zalaka sataniste basenga nga 30 personnes ba na pesaka boye na salaka boye à ce moment là ngana yebi ke oza sataniste na ko lobaka oza sataniste. Mais soki yo moko loba yango te ozana nga difficile pona loba ke yo oza sataniste. Alors bandeko na ngai vraiment eza mawa ya koyeba ke miziki eza nango musala eza nango eloko mwa mabete na ba oyo baza na ba don wana bakenda kuna basalaka bazobota bana epesangi nga pasi na boko tanga kombo nazalaki na sermo boye azo talande bazo finga ba musicien mususu na ngotanga kombo te. Alors je demandais à la fille qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Pourquoi sont-ils victimes de ces injures? Ndeko pesa nga pasi. Et puis ça nga pasi. Ceux qui ba combattant ba interdire ba musique à awa, c'est parce que rien ne va dans notre pays. Que boyebi ndenge marche pays na biso yali mais basala ki yango te parce que baza contre ba musicien te basala ki yango te pour baza contre ba musicien mais parce que mboka na biso rien ne va. Alors poto meka ko réfléchir yango wana provisoirement balobi ba beta lisusu awate mais lelo yo soki Kabila kenaye so Kabila kenaye mboka simba na maboko na biso moko
bakofongola biloko wana bana bato ba na kobeta musique na bango nde babetaka eza na bato mosusu grâce na musique wana bamemi bato na poto bato na obayi na poto bazo aider siko famille tangu to bloquer bango pour ezaka musicien on a te moto souffrir mulongo ya sima oza ya sima nyonso wana ezo mona pasi. Moi aussi ça me fait mal en tant que pasteur tant on a moni que bana wana bakangi bango boye ça me fait mal mais natali ba conditions za mboka tozana mawa na yubotika bazala ndengo wana mais soki kaka mboka to récupérer ngo eza musana bango basala balesa bana bango mais mabeza nini mabeza like soki ozo sala muziki oke koluka argent facile ya kokota banganga olingo ko maneti ye olingo ko maneti ye wana sikoyo komi na kati ya péché alors lukolo komi na kati ya péché wana nde siko muziki ekomi mabe. Mais soki ozana yo mutu moko osimba na muziki te osimba no bakisi te ozo yemba na yo ozo sala yo ndenge normal eza ngo problème te même oyo yo asimba kisi mais c'était l'ignorance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Osée 4:6 la Bible ne dit pas que mon peuple périt à cause de Satan le diable. Mais la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. C'était ignorance. Bon, mon qui a apôtre Paul na 1 Timothée 1:13. Paul a bomane mutu bokote. Mais comportement na ye bagissement na ndenga na ko sala. Dieu a changé la structure de sa vie. Paul a reconnu qu'il était auparavant un blasphémateur, un homme violent, un persécuteur, mais il a obtenu miséricorde. Paul a dit qu'il était sataniste, mais comportement na ye, habitude na ye, aboma ne peut mutata mon côté, mais ndenga badako se comporter vis-à-vis yaba salanzambe, yaba église. Israël qui conforme la parole de. Alors, il a lui-même reconnu qu'il était un blasphémateur. Mais Dieu, n'est-ce pas, a changé la structure de sa vie. Paul commençait à réfléchir conformément à la parole de Dieu. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature, a bandit, co-raisonner, co-décider, makamotu, conforme à la parole de Dieu. Alors, ceux qui battent mon sous wako aussi babakisi, ponanga eza ignorance, eza manque ya koyeba parole. Mais tant koyeba parole, mususu, tant koyeba parole, akoyipe ko bénéficier oyo Paul a bénéficié. Il a obtenu miséricorde. Et mutunyonso soki azongi a demandé Nzambe a restaurer ye, Nzambe a ko restaurer ye. Alors baninga nanga Nzambe a pambola bino na kombo na Yesu na suki wana. Ba oyo bakolanda ngai, ba oyo pe balingi mikolo ya ba mesa na kolanda ngai ekozala esengo mingi. Nzambe apambola bino à la prochaine occasion. Ngai naza muntu ona mano tchabino toujours na ba prière. Toujours na ba prière. Soka mwa kokoso ya li obima na kokoso wana. Nzambe apambola bino baninga nanga na kati na kolo. Au revoir na kombo na Yesu.